boyo bato baza komituna parce que tozomona bato basala émission bafungi baotakika sila sila yo moto osali ke date ekobimisa bavérité nene ya tatila zoba nene aza moyibi naye soki batutu baokota makambo baa bayibi dati aye obimisa vérité ke balianga mbongo donc nene akoti baoyo baosala intervention eza mpe baoyo bayiba bambongo ya bato nene yayiba noela madinga 100 000 $. Ou à qui m'a kenna na mboka wana Dubai moya komi lokwa kaki. Très bien. Abaleki fina ito. Na solo to na nini? Na solo na tolo. Libela sa solo. Libela solo. Oh muto ko chata mutu likolo te. Libela solo. Chancela chaka. Chancela wa. Moko kaka. Tala niveau ta ko to baza. Babimaka na libala batu. Bana be libali fidélité. Babimaka na babisika bamusu babota kate. Ba obota libele solo melisi mwana mukali na grippe a libela. Oso comment on est ndapé ma. Bon, le quoi trombone. Ngato no sa l'émission na bengisi la. O esenga ni lilia na mata. O mati biso to fait to sa émission. Na bengisi la. Jamais si la émission na le. Jamais. Voilà. O bi nombre de fois aussi la gangue là-bas. Plusieurs fois. Nous ça l'émission na quoi ni. Ah mami na say non pas na émission te. Atinda ba tout. Mais mutu bi ça l'émission abi chef na nga atinda 30 minutes na ça l'émission. Ayeba ki ka yeki ofinga. OK. Ayeba ki ka yeki oloba. Oso comprendre. Ayeba ki s'il est pour rien na kata makambo. En pleine émission à date abini. Masi la limbi sanga pona ina tanga kombo dans émission. Soki ngai ba ina nga eza pona yaka matanga no. Ata ba fingisi la de lotini, la vérité finira par triompher, eza triompher. Ngam na bango ba libi. Ba ne lo ba do bate. Serge Mondumba makasi bi combien de fois Serge a tout sanga libumuna makasi na pe pour ça oli ayo. Serge autant l'émission na bengi na papa Serge. Il vous voilà. Oui, nombre de fois to kutana na bino na matanga. Et na na posa na lia combien de fois na ndumba te. Ngana ba fille na bino salité bozwaka te. Pour Serge on est loko opesa moi cité po yo moko ya kama talana na sima moi mobali te mais moi na moi. Moi pas moi nduka mapa ero memela moi si na kata ndako. Yango kenda ko boma libala moi non parce que ça papa irresponsable. Parce que sans aka irresponsable papa monta ke donc abola libala moi. Papa fandi saka bokilo na ina moi na abomsisi bango te. Bosa abote bosa boto bakoko bandima. Ozo moi na mukio amela libele. Oya na epa na okoboma libala moi non. E boka libanda ndo pesa conseil. OK. Bon libanda ndo pesa on a conseil au pesa. Mais bien comme mille ans kaka lo ba esila. Na yaka personne. Ye Serge wana yaka jamais. Kwa pekisa milo. Jamais. Donc izenga bijou la reine bisuba pia mayandi oyo. Aya abiki osoko la belle vie minu. Pozo ata 50. Ye di bumu munene Serge ayaka. Ayaka te. Le lo ya no ke kanga suki nzambe. Yala. Ma Teresa alinga yo. Pena olinga yo kaka. Omoni moso aki toko. Ibali balinga ye. Mais elle non yo que ne séduire tata bat. Na préféré na séduire garçon que tata. O tata wana ana ba charge. Autant boane wapi. Garçon signé autant boana bi. Tata autant boane wapi. Tata bato bango ba yiba na kinga kati batambo na ne wapi. Ah? Batambo ane. Te babi papa baboyana. Ah? Baboyana papa. Papa moni azu ba problème belé. Balongole kunaka. Azu ba problème belé. Amoni na sa bo koto e baby na sa bo koto e baby. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais il a trouvé malheur. Et non, celui qui trouve une femme, trouve le malheur. Et Zala, celui qui trouve le malheur, il part. Désir bien. Nga na kota conférence ya Nene ya libele solo o. Nene ya Grace Tembo, Carmel Odia. Pour la belle vie. Carmel Odia qui déclare Nene ya otalanga. To kota conférence ya loko. Témoin na manya malika. Après avoir kokota na bango to kota ngai mura na malika. Na mupanzi na biso. Mura pa ya bete la ngoba analyse. Carmel qui déclarait bolingo na ye na Belgique. Oyo Grace te boa bete musinzo. To kota ngo conférence. To kota ngo conférence. To kota de 22h à 23h. Belgique au émission. Non, loba.
Moura enregistré biso aleki nango l'émission so tembe tozonga na chaîne na Moura bomona makambo wana toye koto tokota ngai grâce tembo nene ya Carmel Odia nene ya muto alobi na Odia bi ko déclarer moningo no belvie bandi lelo te e banda kala mais pourquoi tu es comme alisusu ke okendo lelango pa Yagola ba boya conférence wana na bimisa ba photo conférence pour na sa capture d'appel. Et bon, ce qui a biso ba théâtre té. Oaza théâtre et ko confirmer ngo. Mais biso to côté dans une conférence pour Carmel Odia lela bolingo na ya belle vie. Carmel Odia qui a confirmé que mutuka oh grâce à Somi ami balé ateka ki ya liboso po mobali ne belle vie bakisela ki mbongo. Mais ngana ici Odia pour ni ka bo tambola na grâce. Pourquoi ba ofanda table boko na grâce. Mais on a fait na kaka. Pour mobali na ngape ayoka makambo ngo. Moi, soyo. Bako kangize babela. Ah? Ako sa izo prison. Ke ba e? Kangisa nani? Msunga pena za moto liboso po stala ngati. Makanga ka. OK prison. Problème ate. Prison ba boma ba tuté. O sa ba mo babe sa. OK tike ya na bi abala déjà babala ye. Ta solo o eza correct. Donc ko se moto likambo. Azo mo sali bala. Na lobi no teke ba betela kinga. Na lobi no bien. Oyo azala copine na ye. Nda yaki kolela nde grâce tembo botola eboli nga na bomba likambo te na bito okota conférence to tunisa to kota nene ya grâce tembo na ye manya malika ebi likambo mura ebi likambo to kota conférence biso nyos Odia kota pa bonde nga koloba ke na mboya na tika na yamba pe na ite Mais là, non, bon, faut qu'il me tienne. Bolokoko officiel, bienvenue sur notre chaîne. Bonjour et bonsoir. Bonjour. Trop na abonné na biso, batunios balingara Dorcas Bolokoko, Gauloise et Abakouk. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officiel, la chaîne d'actualité. Il y a une chaîne de Mémerabino, ban nouveau. Ba nouvelle, ba information, na temps réel. Awa ne ma ambezali, awa lingwe ba actualité tout ici la bisalou. Heureusement na Bolokoko officiel. C'est Dorcas Bolokoko à la présentation. Moto bolingara mingi, fille à lokolo kilo, fille à lokolo monene, donc nyonso bolo baranga. Nandi barango. En tout cas, la lingi bino mingi, ba Gaulois, ba Gladiator, Babakuko, je vous aime, on a lingarabino, il y a trop. Je signale à tous les Gaulois le 20 avril, papa Herbazana, mon bangé événement, mon bangé na concert bongo, na Adidas Arena, bana ya Paris, est-ce que boza, bana ya Allemagne, ya Suisse, ya Belgique, est-ce que boza, en tout cas, faire rigolo à Zanabino le 20 avril, to bonga ma somba billet na yoko linga rozanga te, et ça juste 9000 places. 9000 places. Donc, somba billet na yo, somba billet na yo. Gaulois ou Gladiator, Abakou peut-être que nous sommes bien na biso, et Rossa la biso bien. Un grand merci à Lebombout Moufounou Europe, José Maké Sévi Kitoko depuis Paris. Sam Coucou, les nécessaires, Moté Mémé Coucou, Champion Wadol, 1 million de fois, Papa Nanela et Waldolto. Et merci encore à Hervé Mbikaï, l'homme à battre, Papa Nasoraya, Mobali Moroya, Tantinyo Yo, donc la ligne Roya trop. Maman Zozona Ende, Yabiso Moko, un grand merci encore à Maman Elimbizi, merci Nayo, merci Nabatutu Oyo, Balingara Dorcas Boloko, Kongape na Lingara Bino Makasi, Lelo Toye na Bik. Tala ba papier, ba dossier Batu, Kosekate Yagola. Ba dossier. Tozo à combien? 1, 2, 3, 5. Toye na 5, en tout cas. Maramboueza Babakuka, Bongisa Panzi, Bongama, Matita Voli, ma télévision, Benga ba voisin, ba voisine, ben côté là parce que lelo dossier za mundeni. Roméo Mouchani, ça on a d'accord fungo la caméra. Merci l'espace Nabisi Kitoko donc Gossi Golf. Merci l'espace à bien et je suis avec Yagola. Gola ba Yago style. Bonjour et bienvenue. Mouton nene avec Kitoko. Ah! Non, mais là, ils ont trop, elle est trop zéle. Mais là, il y a, nous avons au Sanza.
Merci à tous les abonnés de Bolokoko TV en direct de partout où vous êtes. Je vous salue, Abino Liliane Yagola Yeyo, toujours avec vous, comme je vous ai dit. En tout cas, tout le monde Bolokoko, on va travailler, on est là pour travailler, défendre notre cause. Tout ça, on a parlé. On est toujours choisité. On va répondre à le roi Bazala. Et pourquoi Batou Oba mi kate à chasser Moroka Ande Bazui parti pris à Kimohibi. Les questions ne pas à moi, les réponses est à moi, pour le coco, à vous. Bonne santé d'abord. Le système K toujours. En tout cas, dans les arandés, dans la bière, dans l'émission, dans la mesana, il ne faut pas être hypocrite. Il faut que vous allez au fait. Je ne vais pas changer parce que Bino Bolobaka ou Bino Bossani. Et bon, et quand raté ça et l'autre, on aller un bon à Bracongo. Voilà pourquoi à chaque fois je suis toujours avec Bracongo sur la table. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Yagola. Merci Mbarabit. Pour te annuler. Signé Tony. 5 dossiers zawate. Il y a Bandoumba Nyofa théâtre. Il y a des gens qui ont Bandoumba théâtre baza. Batu basa on va toucher jouer théâtre baza. Donc dossier c'est Bandoumba Nyofa théâtre. Il y a bureau ya nini. Oh, dossier bureau Éthiopie. Bureau Éthiopie. Dossier la bino ngai te baeli ngai. Mambeza minene. Yagola. Toleka. D'abord avant de continuer la question il faut toi analyser le moranga na bandiro ba tuna ki ba biba yo no rolo bango bien. Pose la tête bien faite ça. Yagola. Sortie médiatique, il y a date. Oh, il dérangeait tout le monde, tous les artistes et comédiens. On nous informe que moi, je suis laissé, je matazola la tête, l'artiste et tout baza ko attaquer. Et surtout, bazoya au finga sila, na ba communicateur, na ba communicatrice à Belleville que si la moto tinda ki dati na Vincent, baya bimis ba secret wana. Premièrement, la bataille, surtout on menacé Dati, on a maudit parce que Azamon est étiqueté. D'accord. Na tchenna ba papa le kinae. Na moi si wazara et Dadi qui tamba na suka. Moi si wazara suka bien menacé Dati na okama, elle sait comment il était d'abord humilié. Na ba théâtre tant Dadi qui tamba kufaki. Très bien. Mutazemo mkiaza ete ayebi soni o bato théâtre basala e bandima ete bamona déjà mabe ki aliaka mbongo personnam Dadi bato théâtre bako loba te net na likambo etali mwana ya Dadi Dadi apolaka na ngalema Dadi apolaka na ngalema bato théâtre bayana sereke ya liboso mukuse bayana elamba ikoka ete Dadi abima nkusu moi si na déjà banda kozwa mbongo o po Dadi azala bien baza mikate eloko moko association de miyibi batu tout au monde ba défendre cause baza miyibi. OK. Bao ba yiba moi ça Dadi lia mbongo wa Dadi matanga. Alia mbongo wa Dadi matanga batu ba bangana ko lia biloko oyo maman Oliva ya nango po moi ça na kende ko bombisa na chambre froide mususo batu ba boyaka on était là. On a fait des émissions là. Mutozeli banda mboka akité tout le monde était ici. Elle n'était pas une bonne femme pour Dadi. Bah toi théâtre ni no ba finga moi si on a té. Pour moi si on a aya tala moi no botate. Ato sali illusion au lac sabatu. Que nazarane bien elle est loko moko yo pour maika. Dati de na mo sa Dadi ki tamba ba tikalo yo kana té. Na tshena okuna. Na tsheba to maboke tout. O ba yo condamné Dati. Bazaka les oiseaux de même plumage. Baba tali bola muté. Bola moni. Ya Belleville. Asalela ni. Atangisa e classe. Afutela endako. Azwaka bango abombaka bango. Abombaki bango parce que alingaki matalana. Abombe bango parce que alingaki matalana. OK. Dadi na famille. Dadi a mukolo, Dadi zanga mobali te na tawana. Très bien. Ouais ko kay pe que mobali ko kozole eta studio. Les problèmes te ya yebi le pourquoi zwaka Dadi. Po Dadi pa bombaka na kata ndako na o bazaka mabi na Dadi yepa yaka na kata ndako. Malem toke ninga na ba vérité même. Yepa yaka na kata ndako wana. Oboko linga po ba bokola yo. Dadi pa bokola ka itanga uta mboka fana na ndako na. Ya Dadi di. Asala ba théâtre za na ndako na. Dadi di. Dadi za papa ya
Dati. Les lots sont bombés Dati, ça qu'on y a pour la Dati. Elle était reconnaissante que Dadi pas bombanga, mais il y a sens qu'il y a intoxiqué moi n'a pas tout. Il y a sens qu'il y a qu'on lien à Sima moi n'a pas tout. Mouta théâtre tout aurait condamné Dati à Zoba. Parce que Soba ma parent, ma ben a Dati. Il y a quand même souvent des émissions, pour expliquer biso fara et ça très bien. Yo dino yo, yo dino yo, yo dino yo. Ce qui ça ya zaka motema mabe. Ba yo mona maman lifté. Eh, yo dino là. Yo dino là ce qui ça ya zaka motema mabe. Ba yo kenda ta Dubai yo kenda te. O kenda Dubai grâce ya sai. Tout le monde en place au bimato le dit que ça allait en bon parce qu'il était honnête. Bobandé qu'on soit enveloppe et pas ça, il était bobando soit straight et pas maman livre. Mais pourquoi moi d'abord qu'on déclarer que article là qu'on soit là maman intermédiaire les acquis Belleville n'a bino année Sarabino bani bani mikolo on les quand on a condamné qu'il fallait pas nini. Pourquoi vous voulez vivre dans le mensonge? Pourquoi on a fait dans la 4 associations Yibi Dino ce que l'on a obézate, nous connaissons les misata makono les misana kitambo. Ce que l'on a obézate, l'on va que nous ayons répondre des missions. D'accord. Yo ya rotange la biso muto ayi babi nombo. Pour na temps wana eza ba temps ba pesa bango ba $1000. Ba $1000 voilà. Ko tambola mabe a bomba pe $1000 on a katanda ko ba ba buka studio na ba yi ba $1000 on a Dino là. Dino là na on loba otana. Dino là. Yako lekolo bakete ça il peut aller en mbongo yako lekolo bakete ngana mona maman lifté $1000 nanga ba yiba ngango wana apesela ngango ata pa bolokoko akata nga de saboni buzoba boni ko za ba parents ya mabe ya kindoki ya mitema mabe ngana oke kakasuki lelo so na sisho kangasuki no keluka Dati non ça la guerre de tout le monde ngaka na Dati ya golo comme ça yo ikomi yanga pose petit ke lo kwanga Zoyoka. Ba parents nyonso ba yo kota makambo zobo ba parents irresponsables. Ba journaliste nyonso ba attaquer Dati, ba biyibi. Na bibiso ba komona ba wande ba yiba ba. Tokende. Voilà, merci beaucoup. Mais quand les gens condamnent si la Bissol que si la Moutatindi Dati na Vincent. Pardon maman. Vincent, journaliste tout à quoi attaquer non ça les 1800 émissions. Parce que mes émissions tant au salara quand il y a vérité. Tout le monde a moututo Vincent. Pour une fille encore en fion. Vincent, c'est un journaliste. Moutouaïa, le bilan n'a avoué vérité. Mais Michel Vincent, c'est la vérité. Pourquoi on va condamner Vincent? Vincent, c'est un compte à rendre. Vincent, Bando, tout il y a Dati en pleine émission. Babé, compte à rendre. Il y a Vincent, en quoi? En quoi? En quoi? Parce que le lot, Babi, le lot, ce qui Vincent avait écarté par maman lui parce que Belleville. A écarté par maman lui. Vincent, tu as écarté par maman lui. Aza toujours bel et bien. Et pas maman lui. Nous avons écarté sa Belleville. Na invité son temps d'émission, mon beau Oya Gabi Abaki, merci si la pour Benginga. Na Tawana, Yagabi parlait de Belleville. Na Tawana. Si la Belleville a Zarana Yagabi, mais pour n'y Yagabi qui dit ma reconnaissance pour Ayebi. Ayebi va quoi Belleville a tapé Bola Moissi là. Va condamner Vincent quoi. Vincent ça a bénéficié à Katia vérité. Katia vérité bitumba koute bima na ba plateau. Bon ta la bagarre ba couple ba na ba plateau, ba famille na ba plateau. C'est un journaliste à féliciter. Très bien. C'est un journaliste à féliciter. Mutu tout. Non, tu comme côté pour terre. Nani ko finga vanté. Mais question est aboyo ba pas au mituna parce que tout le monde va faire émission ba finga ba qui ga sila. Sila yo muto sali ke dater au bimisa ba vérité. Nani? Nene a tati la. Nene a zoba. Nene aza moyibi. Na eso ke batutu ba okota makambo ba ba yibi. Dati aye obimisa vérité ke balianga mbongo. Donc Nene a côté ndo ba on intervention ezape ba o ba yiba ba mbongo batu. Nene yiba noela madinga $100,000. Wa kima kenda na mboka wana Dubai moya komi lokwa kaki. Très bien. Abale ki fina ito na solo to na nini? Na solo na tolo. Libela sa solo. Libela solo. Oh muto ko chata mutu likolo te. Libela solo. Chancel la chaka. Chancel wa. Moko kaka. Tala niveau ta ko to baza. Babimaka na libala batu. Bana be libali fidélité. Babimaka na ba bisite ba musu ba bota raté. Ba obota libele solo melisi mwana na grippe à libela. Oso comment on est ndapema. Bon, le quoi trombone. Oh, yesulu. Ben oui.
aleki sila na salité aleki sila na mabe aleki sila na libele oyo ezanga mesure ya soutien aleki sila na moyibi po aza moyibi yango aye kointervenir nene aza moyibi makasi akende okota libala pa mineur moko bokuna na ipene asomba bameuble oyo nani no ela badinga tinda ye mpo na chantier na ye akende otie na garçon na alie mbongo amoni moye te pasi etinda ye solde tina bilamba bana $5 na zando sila yibani lipara donc nene akoteli Belleville po Belleville aza moyibi nene aza moyibi ayiba mbongo elo nini ekimisa na kisasa ana Dubai ya bien ya combien vise za combien elo ni epekisaki ya lele bemba mama na ye awo ya te otambola wapi po bakanga ye dossier na ye ezaka awa bafunde na parke akima butu akenda Dubai amoyibi moyibi akoteli bamiyibi esengi en tout cas toyebi te likambo so ekende wapi mpasi ya babakuka eza niveau sila azofingama niveau bato bazokondane sila toyebi te est ce que dati hier asalaki émission abengaki en pleine abenga sila bwana yango tozokamwa ngato nosala émission abengi sila oyesengani lilia na mata omati biso topin tosala émission abengi sila jamais sila yebi kena leki jamais voilà obi nombre de fois aussi la gangue là-bas plusieurs fois nyo sala émission na kwani amami na se non nga ko sona ba émission te atinda ba tuté mais mutu ki asala émission abi chef na nga atindi nga 30 minutes na sala émission ayeba ki ka yaki ofinga OK ayeba ki ka yaki oloba ozo comprendre ayeba ki s'il est pour rien na kata makambo en pleine émission ya dati abini masi la limbisa nga pona ina tanga kombo na émission soki ngai ba yina nga eza pona yaka matanga no ata ba fingisi la de lotini la vérité finira par triompher eza triompher nga mna bango ba mibi ba ne lo ba te voilà. Merci beaucoup Yago là tout le monde oncle Dati o ya s'agenouer en public ya ko senga pardon aza mutu anzala aussi ça pour question taza mutu anzala abibe limbi sabi quand pas kendo lie fufu pa na eti soit ça responsable la vie na ko le kate anga benga nde mwana ndeko na ye yaka betelanga na makambo no kine miso makambo eza nini ngata ke papa le kino kende kutu ku mama ko ko lia ki mwana miso bongo ko ani oyo so reconnaître ko yo lia ki pesa tandambo etikali esunga mwana akoko oyamba monte olimbisa biso ko lia ka kufukuna aliaka fufu na somba sengle kuna yon tata leki wana mwasi te wakanga ki o makoko neti ngabo na bimika pa ngabo na bio na ke kuna kese nga boloko ko pardon po ba po na so $20 boloko na professionnel mais bon fort nzala nde mtebimi ba kuna ye mama ya mwasi ya kitambala akese nga Belleville pardon pourquoi yenta bota dati OK dati a mwana dati a mwana te abota dati te ayiba paso asaba dati azalaki po ani Belleville asoka bango azalaka pour dire Belleville asoka ba mais tout ba Belleville a divisé famille parce que ba 25 bisi garçon on a papa les candidatures na binga notre kabwani oza sunde ronanga te ba de côté ba kaboni ko ba kabona pe ma casse jusqu'à la mort donc Belleville a divisé famille ba tout a divisé déjà OK matanga sila dati ya matanga ogangele po ani yoyo te ka soka bolati o sangisa te OK lela baninga na tango passe mais yobi zonga kuno esa kinya donc yo mo muto mawa hypocrite vous comprenez ye moi c'est qui t'a pauvre dadi qui tambala azana liloba ya koloba na dati te parce que azalaka aliambo matanga dati akanga enveloppe pour maman olive pesaka po anya bomba ba dati na ndako te po ani dati se retrouver ki kuna ana monopole ya lobelo papa Serge entre les loups c'est pas entre ces loups ne se mange pas bango mo ba loup ba se manger loli na oluka ba se manger bango ba loup ba se manger alobi na ya na te ma Teresa abi ndenge nozolonga le protéine miso ya moninga ozobenga moninga ndumba tandis que yo moko oza ndumba makasi alala na ye alala na ye Serge mon ndumba makasi oyebi combien de fois Serge atutisanga libumu na makasi na pe aposa olia yo Serge otala émission na bengi yo na papa Serge libumala oyebi nombre de fois tokutana na bino na matanga etina ngana na posa na lia combien de fois ngana ndumba te ngana ba fille na bino salité bozwaka te po Serge ane loko opesa mwasi te po yo moko yaka matalana na sima mwa mobali te mais mwana mwasi po nduka mapa ya komemela mwasi na kati ya ndako yango kenda ko boma libala mwana parce que oza papa irresponsable
parce que sans aka irresponsable papa monta ke donc abola libala mwana papa fandi saka bokilo na ina mwana abongisi bangote bosa abote bosa boto bakoko bandima ozo mwana muki omela libele oya na epa na okoboma libala mwana e boka libanda ndo pesa conseil. OK. Bon libanda ndo pesa on a conseil au pesa. Mais Yago là, elle lui entre le loup c'est les loups ne se mange pas. Mais pendant que tout le monde a qui 1050 à l'écart qui a yembela ici la soso. Papa Serge la zalara wapi? Milo libata. Milo libata. Libata azo sumba o chankele bato ebele baliaka ete po aza libata. Libata pour lui il faut fina citron, au vinaigre, au moutarde, au bomisei. Soso il faut bomi au sopi ma montre. Au kati matungulu, au kati tomate. Ata bouillon bouillon qui boli bata. Au liate. Tu sokola kota bois ka diarrhée, aza tamboli a bois pour, atamboli a poussa ikona pour, atamboli ne milo. Tant milo le kaka lo ba sila. Na yaka personne. Ye Serge wana yaka jamais. Kwa pekisa milo. Jamais. Donc ils zenga bijou la reine bisuba pia mayandi o. Aya abiki osoko la belle vie minu. Kwa zota 50. Ye di bumumune na Serge ayaka. Ayaka te. Le lo ya no ke kanga suki nzambe. Yala. Ma Teresia alinga yo. Pena olinga yo kaka. Omoni moso a kitoko. Ibali balinga ye. Mais non yo que ne séduire tata bat. Na préféré na séduire garçon que tata. O tata wana ana ba charge. Autant boane wapi. Garçon signé autant boane ni. Tata autant boane wapi. Tata bato bango ba yibana kinga kati bato boane wapi. Ah? Bato boane. Eh babi papa baboyana. Ah? Baboyana papa. Papa moni azu ba problème belé. Balongo le kunaka. Azu ba problème belé. Amoni na sa bo koto e baby na sa bo koto e baby. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais il a trouvé malheur. Et non, c'est lui qui trouve une femme, trouve le malheur. Et Zala, c'est celui qui trouve le malheur, il part. Akei. Il y a un sambu belle, bengi belle lesbienne, belle vie lesbienne à la télévision. Il y a préférence, on a pas qui est à la lesbienne. Il y a un azam to maboki akala. Aïe secret. Aïe bi secret d'état. Aïe. Tant alobi on na TV abangi mukama tete abengi na kombo na ye abi lezi bien nga na kota conférence ya nene ya libele solo o nene ya Grace Tembo Carmel Odia pour na belle vie Carmel Odia qui déclarait nene ya otalanga to kota conférence ya loko témoin na nga manya malika. Après avoir kokota na bango to kota ngai mura na malika. Na mupanzi na biso. Mura pa ya bete la ngo analyse. Carmel qui déclarait bolingo na ye na belle vie. Oyo Grace Tembo bete e musinzo. To kota ngo conférence. To kota ngo conférence. To kota de 22h à 23h. Belle vie au non loba. Non, le que tu côté conférence. Carmel, elle est là pas dans la tout ça, on a ma cambo pour la présence pour sa vérité. Vous comprenez? Tu côté conférence, on a le bas ma cambo na yebi. Il y a le bas maman. Oh, muta betelinga. Okoya kate se oyoka kite. Non, le bangote. Voilà pourquoi on a ça à 2 mois dans les canaux émission. Nalinga na beta te pour on a ça qui émission je viens je réponds non. Nalinga ke na yi. Ezapé ali kambuno. Ok, expliquez-moi. Quand expliquez-moi, na yoki, na liki na une émission. Tokota conférence ngai, Nenea, Grace Tembo, Carmel Odia. Carmel Odia qui est venu déclarer chez moi que Bellevue azalaki mobali na yabande kolanda ye na bolingo na terrasse ya manya malika. Alors Grace Tembo abeta ye mosinzo ya kobotola ye Mobile. Nga na bengi manya malika. Na bengi moura. Tokoti conférence. To sololi. Vous avez un secret. Moura a enregistré biso aleki nango l'émission so tembeto zonga na chaîne moura. Bomo na makambo wana. To ye koto tokota ngai Grace Tembo nene ya Carmel Odia. Nene ya muto alobi na Odia bi ko déclarer mon mono Bellevue bandi le loté et banda kala. Mais pourquoi tu es comme alisusu ke okendoli lango pa ya gola ba boya conférence wana na bi misa ba photo conférence pour na sa capture d'appel
Et bon, ce qui a biso bato théâtre était. Oaza théâtre est confirmé en haut. Mais biso to côté dans une conférence pour Carmen Odia de la bolingo na ya belle vie. Carmen Odia qui a confirmé que Mutuka oh grâce à Sombi Ami Balé ateka ki ya liboso po mobali ne belle vie abakisela ki mbongo. Mais ngana ici Odia pour ni ka bo tambola na grâce. Pourquoi ba ofanda table moko na grâce. Mais on a fait na kaka. Pour mobali na ngape ayoka makambo yango. Soki ezake na saka neti frime mobali ya boya mobali pe aboya ye kapo na bolingo wana ke ba welela belle vie na grâce mobali wana boya ye bongo to boya quoi pour de Carmel alela déjà boya c'est ko kaka ye moko lesbienne ya no bi ye moko lesbienne ye moko mibale be théâtre bina ba papa studia ta baleka na bien pour ni bazara vie na Belinda et koko makutika na tuni exact dans tu vas répondre. Bah tu vas répondre. Non, ça en deuxième émission, on a pas mal ensuite. Moi soyo. Ba ko kangize ba bela. Ah? On fait une prison. Ke ba e? Ah, kangisa nani? Sunga pena za moto liboso po stala ngati. Bakanga ka. OK prison. Problème est prison ba boma ba tuté. Oh ça. Avant mon bébé ça. OK tu que ya na bi abala déjà babala ye. Ta solo o eza correct. Donc c'est moto likambo. Avant mo salibala. Na lobi noté que ba betela kinga. Dans lobi no bien. Oyo azala copine na ye. Nda yaki kolela nde grâce te ba botola e boli. Nga na bomba likambo te na bi to okota conférence to tunisa. Tokota nene ya grâce tembo na ye manya malika ebi likambo mura ebi likambo tokota conférence biso nyonso odi akota pa bondela nga koloba ke na mboya natika na yamba pe na ete mais là non bon faut qu'il me teme longo la veille ni alibata longo la biloko mungu nani mungwa nani nde zeite mungu lingi mungu si sa zeite mais oui de la préférée soso ya mama otolo bakoma mamilo alibata nani yana ya Thérèse ranga nani na yo mingi ya Thérèse na boma Géry te Géry c'est mon ami mais ya no bi awele ni baba bakeke awela mobali na bi awela mobali na nani te omoni mbungu ayaka asala matala na Géry Spire na yaya afutela Géry bieti na Dubai pour la tsaye bag ya fiançailles mutu nyonso to yebiso ke Géry afana na nda ona lokuta il est responsable de sa vie et de sa famille afanda afana ya na kenda pe pana ya Ibe mosni te wala o masta na makasi je respire makasi mutu na ngade katimini na ese kutu yoka ufinga mana mais webi beke bela zandumba nani bela abimina basi bele abimina libali babi surtout na théâtre bali trop pas faible basi buko ba okoma lokola nga yo boya mibali Balba pour ça comme moi on va finir on était babi oli na mungu makasi ala wa ye mo mama ba ngaya wa bi mana ngaya nga basa théâtre balinganga so che tembo ye lobi no beto lobi na liste ba o balinganga et puis tant na lo ba de ba basa théâtre balinganga ba yebi basa théâtre belé ya mikolo balinganga e belé nana bana nana mwana nga moi c'est à 21 ans sinon kufa non tika ka komaka lesbienneté parce que je suis parent OK ça c'est moto abota te ayebi pasi ya mwana te akoma nelele fingi mabe po ni kufinga bela mo te po ya bota te te fingi ba o ba bota te ba se belé ba o ba bota te même si na biso aboti te nzambe na apesi mabota te y aura un moment où nzambe opesa mabota mais abimana libali abimana balele e babi pa kacha te lukuta omoni sila ndumba ya mibali ya basi te atikala jamais finga ndumba mibali ya basi mais erto mona bandoro na biso ozi Sarah azovanda azofinga Sylvie Bongo oyo aza ni influenceuse ni azaki muta maboke toyebi te belle vie opesi bango matière à Sylvie Bongo nde balobi
bana matière Sylvie Bongo ya bio. Sylvie Bongo se retrouver na kati ndenge nini. Belvi aza muta Sylvie Bongo. Voilà. Sarah aza makumbela ya Belvi. C'est-à-dire l'histoire ya Sylvie Bongo muta ebetango pa Sarah Belvi. Voilà. Apesi e kwa loba. Yo Sarah ki zengi. Muta kupela mibali. Mutu tata lala. Mobali liboso mbota na kufa. Muta lala ya mibale ya na wa kufa. Wana bilake libabe ya bibembe na nzoto na yo. Na préféré vie asila ke yo. Po yo za zoba. Non, le que c'est ma pardon te. Au final maman livre. O le que wangani. Na préféré. Oh ba changer maloba moni te. Ba Zela. Yo final maman livre. Obi maman livre e kabola. Ba théâtre. Na préféré na songi susu. Na préféré maman livre kaboli ba théâtre que yo o kabola famille. Tata mbomo imaboya yo. Kombo to les araya yo te. Ça kombo maman na o bobota bobima na ye na kibombanda. Yo muto boma maman na yo. Maman na kufa pour na souci yo kike on lala na tata na yo. Yango maman na kufa. Na préféré ba o ba kaboni libanda que famille parce que singa famille benda na kaka. Mais kata na raté. Ya eu katana. Tata na yo boya. Toza ba voso zone la to kuta na commune le la kombo na bossa justice. Mais non, moi na libambe moi na ndoki. Na préféré qui cite à Vincent que qui cite ya patron na ya mungwa. Na préféré qui cite à Vincent. Et puis, na préféré Vincent que Diego. Diego comment sans à Tofina. Asuba Tofina. Mon bal les sont des pistes, ceux sont des pistes wap. Nicolas Olalo na sima pour liboso moi côté zate. Mbika moi ça sanité moi ça solo. Yo ne le konfinga mutu yo Sarah. Nyamata nyama wala lisi basa théâtre Nicolas Mesa. Acha bango ba kokombre na kata miro mulunge. Basa théâtre bazoba o Sarato la ya apia ba onka ba sac à $20 mais on m'a sabino Nicolas Mesa pour babino ba concombre na moi. Yo Sarah yo na monopole ofinga mutu yo. Bato côté la balala yo na kata ba bureau na bango Nicolas $100. $100 moko balala yo Sarato la. Yo na monopole ofinga mutu. Yo ba on va yebi yo te ba on musika ndo attaquer bango. Ouais, le côté puis à Zama. Belgique d'après c'est maman Sylvie Bongo, on habite Sylvie Bongo. Le côté 1000 fois Sylvie Bongo que yo na bella. 1 million de fois Sylvie Bongo que yo na bella pour voir de l'autre côté. Yo moi na libosa moi na camarade tata na yo. Oboya Diego que ça qui ndumba libanda o cede nzeto mwana na yo. Pour Diego la ye na katanda. Après que ça traitement musika pour ça depuis ça Diego yo mtopesier. Moi na comme tangama yo kwa yo Sarato la. Yo ne loko loba na mutu yo. Yakanga na loba makamno tu ko répondre songa na fingi yo suis komba mutu mususu répondre te yakanga yo. Yakanga. Sarah c'est imbécile ça soba. Asa ki zengi bolole musele keta mutu a rouge Sarah. Moi c'est un venin. En tout cas, zone de turbulence au Bellevue, au côté ici. En tout cas, tout le bara, le moro muta kanisa mutute. Muta kanisa muta zate. Pourtant, il y a aussi des bâtiments qui ont Sylvie Bongo. Muta kangisi était. Sarah to la tika la kofa na peme à Sylvie Bongo te. Bakuta na Sylvie Bongo te. Ayemi vi à Sylvie Bongo à ta mon côté. Mais pourquoi finir à Sylvie Bongo? Parce que Sylvie Bongo a camarade à Bellevue. Tes camarades ayamba qui est pas maman livre. Te nacha bongo. Nacha bongo te. Bolokoko. Ngano te comme ba pire dans monde média. Voilà. Voilà, les so ba tout le bolokoko massa no bolokoko massa nanga. Ngade na obete la mutu na isa bolokoko fa na place tel. Bolokoko tel. Maman bolokoko tel. Papa bolokoko kutu. Nanda kwa bolokoko intel aza. Soko ki mutu afinga so ya gola mutu lobi ndima. C'est que ngam na lobi ponga yebi. Sarah zo finga edi bongo Sylvie Bongo na muzoba ya zoba wa tindiye. Ben ki oza fruit mabe. Sarah zoba. Sarah muyibi zoba. Ayiba bambongo bato biloko bato ebele. Bato poto batinda teka ayibi abimi awa lokwa. Ofana na appartement o ezanga maya flash. Il faut pas matelo ma il faut sumba. Na longoli wana. Deuxième chose. Asala matala na ndima bato théâtre bakeni. Nous sommes théâtre si ça on est né à moyibi lokwa Sarah. Toké na Bellevue ali mbongo bato combien? Ebele l'association. Ya miyibi. Toto landa bakabaka bati.
Wa koseli o wa koteli o wana wa koteli o wana bango ba bakanga bongo bango nyonso banani yibi bango nyonso bakati biloko bato ya kati siko Teresia moi c'est kitoko muluba de lix abiso ba ya ko tanga ba mibala mama ba ngana tanga tanga no moko oyo neti onyina tanga neti ni mobile ne moko oyo mobile bela moko ya la patrona base ya nani la patrona you know person mo to be o tu tanga patrona asala wa bela asala wa bela il faut que la grâce ndako attend le centre ville azole abimisi azole wa na ville what na venini na venini na colonel be lokuta grâce à bon et pas afin de maman bon tu n'en as pas afin de maman tandis que be grâce là bon tana muto za te ti lokwa kapilo sa zate aboya buzoba nomba cha musika na ndimina za musika molala o changa mungwa te mungwa muso za vener o cha mungwa muso aussi là o cha mungwa muso c'est be biloko na penza na ndako ba bora na penza et tout na parler ne lobi yaka omoni papio ya muke oh tozali ka no te tozali ka 3 tokomi atana na kadala moko la moko na c'est semaine oyo ya semaine makambo oyo en tout cas na kanga papier na ba question esili na yango la pemba na boyi mutu nyonso ko attaquer dati na oya ye o tatale ki dati tatale ki irresponsable parce que papa mon côté oyo comme on a bunda na nzela oki mana mbango défendre moi en cause après bengi moi na kata ndako ketune elo di bowelela mais tata o azo mba moi fukama tata nzala tata irresponsable et na papa monta ndima faita vina papa monta ndima cha mutu na se 1000 fois yo moi sa pauvre dadi ko ya datité o sala bango le hotel na vie o sungaka bango te o tika bango na pasi pasi wana yango mema bango na ndako Bellevue mais elakisi te ke Bellevue nyoko la bango po bafana na ndako na po Bellevue pa fandaka na kati ya ndako tata dati oboko linga leo na oboko lobi osombeli nga mai lelo na osombelo mai lobi osombeli nga lipa lelo lobi nga pe na osombelo mokili eza vice versa na oto fa na ndako musala no na longo na ndako musala no naza siko pa na ngana ya ndimaki mutu te boloko ozala pa papati oza responsable ofuta ndako $400 kuna na 7e rue nani ayebeke yo kofuta ndako $400 nani ayebeka ya toke nango na bongo na na eloko te pauvre nabi toke nango na bongo nabi nandima ko za na 7e rue ofuta ndako mutu te est-ce que ko bima na ndako papa boloko non non tu t'es senti maintenant responsable de ta vie c'est ça après wana oza combien de leki non na kata ndako ozo tangisa ozo bokola mama osombela miliki mama osombela liputa boni boye ko vous êtes responsable à quoi bola qui est responsable na bino batama boke bola qui sa biso ba famille na bino bosa ela bango nini affaire la mibali Belleville la qui sa famille na yo osa ela bango nini osombela bango wapi baliaka to baliaka te na mboka oyo bima na ndako noko soit disait elle est orpheline na mboka oyo utaki po ya Kishasa osombela bango obongisela bango matanga tu va bien ah omona famille na matanga tu na matanga famille ah ba matanga famille akufela nani pona na moyo auto akufela mama kulutu wana eza sali eza ndako boluwe sali pani po bwana mapango ya bien biso papa biso mama biso bakufa tosa matanga epa na biso vu que bato baoye belé to loi miséricorde na 109 pour mutu tout azala l'aise tosa na matanga 1 mois na miséricorde to futa combien $1100 par jour to futa combien matanga 1 mois to futa combien ebele bako baya matanga ya biso baye lupango papa no boloko koya ndenge d'ailleurs tolakisaka place touti totika trafic d'influence yolakisa bato sikoyo baleki no baba nani abotama ye mobile botama yo moko so botama yo moko tinda ba déjà baleki atina ba Sylvie ba Maria ba Elaba laba noko laba pukolo na ye noko laba ya na ba kuta na monde na tête non tu na ba oya ye ba bengani ya lizo ebi ba bengani ya liza babi po na Jimmy mo na lemba no ya liza zela ya liza
yeliza lobi na lobi belle vie oza na famille yo moloko ko yebi baya na ngai lakisa biso bayaya obotami na bango tata moko nazali soki obotama ba marâtre papa ata ba demi-sœur ala Sarah lakisa biso batangaka wapi balala na bandako nini oya kobimaka bala patron na bato oya bafilme ba théâtre to boyi mutu na mutu alakisa famille na ye parce que si la tesa bilubu ala bango na ndako tata na ye tikela alakisaka epa bango epe bato bakenda mpo basila matanga bamona bato bakita descente ya kotuna vu ya sila na ndenge ya quartier bomona intervention bayebi mpa alakisa biso pa apanda wapi il faut que mboka ngiringiri il faut que de mboka ngiringiri ayaki mava koma ngiringiri azaka wapi via ndo futela wapi via futela wapi pona minute so bia zonga to yesa zonga na reconnaissance anda kwa via so via déjà déménager kuna akoma place mususu ma via je t'aime beaucoup akoma place mususu faut laisser. Merci beaucoup Yagola, na boye na ba problème, to problème to na suka. Batu ba retenir ni lobi doya. Batu ba retenir que Néné aza moyibi, association de malfaiteurs. Sarah to la moyibi lesbienne. Néné est lesbienne à ma bé. Néné ya ma bé. Fia libele solo o Néné moyibi ana droit finga sila. To zonge pa muto côté la kutu ya. Na iso que tokota conférence non basi ba owelela ye grâce tembo na mais babi na sala bien kolega mobali pardon na professeur na tika lobi babi atebe iza kolega mobali asa mobali asepelisa su kolega mobali asa mwasi ngai na kota conférence ya kokata ndenge bazo welela ye grâce tembo na Carmel Odia Carmel on a déclaré bolingo na ye malgré na tambola na grâce tembo motema pasi po bandande kolanda ngai et pas Manya Malika je te salue Joyce Mani Manya Malika la star Manya yo mingi babundisa me balonga ote bakoya na balimwa pe basila na circulation veli koleka bango ba reflet mo boyebi ya mama basolo. Je vous salue, bonjour. Non, que vous avez tout passe moyen le bébé zate. Lobby boya n'atteigne la liste. Merci beaucoup Yagola, merci à Roméo Mouchani, merci à tous les Gaulois, à tous les Abakouk du monde. On va lundi biso. Vidéo yango to tia ba j'aime to tapoter to liker ma bezali. Dorcas Bolokoko na lingarabino ya trop. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne, commentez, partagez et likez tout coup à la prochaine. Bye bye.